Shalom, shalom, bande konangai, toza susuka ko continuer na partage na biso, naza sur ma soeur, mon frère, osozwi Bible na yo, na momesano nde ka to partager na tongo. Donc, tozaki ko partager kaka na Apocalypse chapitre 4, to bandaki na verset 1 na sur yo pozo ko tanga vraiment. Tomoni awa tozo parler sur l'adoration, tomoni awa ndenge nzambe azo siéger na kati na adoration na louange ya peuple na ye. Tomoni na likolo nzambe andenga révélaki Jean adoration eza ndenge nini. Tolobi ke Bible bato mutu bakoma yango mais ezali inspiré par Dieu. Inspiré eza nini, ezali oyo nzambe makanisi ya nzambe atiaki na moto po moto akoma. Nzambe alingi olakisa biso ka lolenge wapi ndako na ye. Place nini ye avandi. Nzambe alobi ndako na ye eza kati na adoration na louange. Yango wana nde ndako ya nzambe. Yo muto oza na ba problème lokola ngai. Sœur na nga, frère na nga, ba problème nyonso tozo connaître ana se na moi. Nzambe alakisi biso ndako na ye. Ndako na ye ezalaka wapi? Yo ma soeur, mon frère, soki lelo ozobela muto alakisi yo tala hôpital wana basalisa kitoko na asi okokende mbango. Nga pe lelo na nga to partager na oke ndako ya nzambe ezali adoration na louange, parce que Bible eza koloba Dieu siège au milieu de louange et d'adoration de son peuple. Siège eza wapi? Place nzambe avandaka. Ndako ya nzambe. Yo muto luka kosola na nzambe koluka ka ba prophète te. Yo kobengaka ba prophète tongo medi poka oyebi te ba prophète wana ozo kobenga soki baza na kati ya misala mabe. Nga lelo ma soeur, mon frère, na ye kolakisa yo que place nzambe avandaka. Apesi biso adresse na ye na Apocalypse awa 4. Aza ko siéger au milieu de louange, au milieu d'adoration. Nini yo kosala ma soeur, mon frère? Eloko yo koki kosala soki oza na ba difficulté na musala, na kobota, oza na difficulté na mariage, oza na difficulté ya mbongo, oza na difficulté na kati na bana na o ba baby, eloko nini yo kosala? Ko adorer nzambe. Tongo na adoration na louange. Yango na nde adresse ya nzambe na pesi yo lelo. Ma sœur, mon frère, zwa adresse ya nzambe ezali avenue louange, ezali numéro adoration. Kende ko adorer nzambe, taba cantique de louange. Tala David alonga ki likolo ya adoration. David alonga ki likolo ya adoration. Abandaki koyembela nzambe kati na kitare na ye, aza kobeta, aza kokumisa, aza koyembela nzambe. Awa soki tozotala na Apocalypse, soki tokiti na 5, Apocalypse chapitre 5, tozo komona ndenge bazo koluwe nzambe, surtout soki nazwi na Apocalypse chapitre 5, balobi na nini na 13 et na nini na chapitre 7. Donc Apocalypse chapitre 5 verset 7 balobi, l'agneau s'avança et prit le livre de la main droite, et celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt les 4 êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et de coupes d'or pleines d'anciens qui sont des prières du peuple de Dieu. Ils chantaient. Ah, balobi, ba ancien wana, ils chantaient un cantique, un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser le sceau, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Awa balobi ba vieillard wana babandaki ko chanter, bazo yemba nyonso oyo ezosama na Apocalypse ndeko na nga soki otangi okomona ka babandaki ko louer, bazo chanter oza digne ya kofungola livre de vie pe ya ko rompre baso, parce que osombi pona nzambe. Ba peuple ya nation nyonso, munoko nyonso, bakosa yo te ma soeur, mon frère. O Yesu azali mutu mwindu, o boye te. Yesu ayaki pona ba juif te.
ayaki kosombela nzambe na makila na ye peuple ya nation nyonso ya monoko nyonso. Bien sûr ke nzambe na biso aza na baporte ebele, soki alingi akota na Jérusalem eza baporte na ye, mokili oyo eza ya ye, eza lokola yo otongi bandako na yo, okokozala na baporte 10, olobi okokota na porte numero 1 eza ya yo. Soki akotelaki nzela ya Jérusalem, soki aponaki peuple ya Jérusalem, eza kaka ye. Eza problème na ngai na yo te. Soki aponaki pa kota na Afrique, eza kaka ye. Ezali mokili oyo eza ya ye. Balobi nyonso ekelami soki toke na 1 Jean. Balobi nyonso ekelami soki toke na Jean 1. Babi nyonso ekelami na parole, ekelami na ye. Babi eloko moko te ekelami en dehors na ye. Botika ba illusion wana. To adore nzambe na bapasi na yo, na mikakatano na yo, na ba difficulté na yo na ngai. To benga liboso présence na nzambe. To umela kati na adoration eza secret monene. Soki neti lelo président ya mokili oyo babi okende kotala président Obama. Lelo umela na ndako Obama. Okosepela te, okoloba ta bakiselanga ta bopela bakisanga su 30 minutes na vanda taka na ndako Obama. E bongo oyo aleki Obama. Umela na présence na ye. Umela kati na adoration. Umela na intimité na ye. Provoquer nzambe, provoquer bénédiction. Okoki ko provoquer bénédiction ya briske. Kaka na ko umela. Kaka na komikitisa kosimilie liboso na nzambe ko adore ye. Yango na nde David masumu na ye mingi ezalaki kolimbisama. David azalaki moto moko azalaki na stratégie makasi soko ketanga psaume. Ata sumuki azalaki kaka kovanda kati na adoration, na louange, na kolelela nzambe, na kosimilie. Azalaki moto moko ya stratégie. Nzambe akokita lobi oza l'homme selon mon cœur. Pona nini selon mon cœur? Parce que David abengaki ami na ye. Parce que David alingaki toujours koumela na présence ya nzambe. Tozomona awa na Apocalypse batu nyonso oyo baumelaki na présence ya nzambe. Neti ba ange de Dieu oyo baumelaka présence ne baumelaka kaka na kovanda te. Baumelaka kati na adoration. Kaka ko adore ye ozali digne. Eza yo molongi. Eza yo molongi. Ozali El Shaddai, El Olam. Yo mto rachete pona nzambe. Peuple ya toutes les nations. Soki botangi awa tokomi déjà na Apocalypse 5. Botangi awa ndenge bampaka. Balobi na bampaka. Na mikolo. Bana mike. Na se na makolo na ye. Ma sœur, mon frère. Yo mto umeli na maladie. Vandaka na se na makolo na nzambe. Okozwa guérison. Mokolo moko mai ya Bethesda koningana. Yo kozwa guérison. Yo moto umeli na chômage. Na doko ozozwa musala te. Otanga ba classe na yo umela na adoration. Yo moto obalobi obalaka te umela na adoration. Yo moto botaka te. Yo moto o bakanga yo umela na adoration. Nzambe akopambolo. Tozo continuer lisusu.